pouvoir mususu ya mpeshaka mutu kotumbola bato, pouvoir mususu ya mpeshaka mutu kofinga mutu, pouvoir mususu po wana komi de ya jalousie. Musique ya Kinshasa ekoma mutu sa amoni asili ya komo kokanga bato na binzoto. Akomo kokanga bato na nzoto po ani internet ya. Etande banzembo pozonga. So fingi mutu papa eyobi miso yuma. Odi ko finga mutu misa mutu yuma. So bo sangela mutu moko, bo bundisa mutu moko, bo yekola keto mutu moko, bo zo ina mutu moko, bo lagela liwap mutu moko. Mutu wana okufa te. Mutu wana bo tikala ko leka ete abano leka binuka. Merci à vous, nos fidèles internautes de clébois.com. C'est bel et bien votre humble serviteur Peggy Titan, le parallélo, le paragésie. Un grand merci à l'équipe technique qui m'accompagne. Merci beaucoup à Boss Pichou Mangaya, Boss Lady, tonton de la nation. Un grand merci à mon sponsor Raouliton en Prince des Diamants, Baki Selaye, le full boss, et pourquoi pas à sa femme Karine Biasaka, madame. Un grand merci aussi à Patou Kapanga, la valeur, Motema Suzy Koutik. Un grand merci à Jolili Atal en chair et annonce qui est là, mon papa. Un grand merci à Chalet Chamba, l'appellation bien contrôlée. Le bagi nga Peggy Titan na kundolara. Peggy Titan na tambolara par-ci par-là pour nana lukana lo barango République démocratique du Congo ezo regorger batalan. Batalan tilelo bazo bimakaka tilelo to lo barake malgré que ba pepe kale ba kenda ba madilu système ba kenda mais ba kitani na bango bazali parce que biso to solara musique malgré que non to ya kapona to loba to kundo la vérité ici c'est rien que la vérité. Peggy Titan le parallèle le paragésie na hota la clip moi mobali moi ki toko na mona ke pepe Frank Stemai mais na yebi depuis 2017 nzembo ngo mangwele mais na yoki ba voix moko zo bima na kati na lobi yango ve madilu système assez kui yango pepe kale assez kui mais tandis que netozo lo baboy na minute oyo muta za raté na musique et comment rake beta musique le là ve na biso bless bula lo baka beta nde binande mélodie. Aujourd'hui Peggy Titan le paragésie nazana 8 décembre numéro 2 na bandal sinkin na koti manabité na kokite na supporter parce que musique peut etambula na display musique peut etambula na voix soko za na voix kitoko mais display sur ezate yebaki ba chéri ba royate. Peggy Titan le parallèle naza awa na bokada je suis avec l'artiste Lionel Messi azo yemba kitoko azo la mamba bien batapoto bazo benganga Raouliton Prince des Diamants ebisinga Peggy Titan kene na oluka mwa mobali o bato belé ba benginga je suis avec lui. Peggy Titan le parallèle le paragésie a tous arrandé mituna pertinente mituna pourquoi ozo beta musique pona nini ozo sepeli sabato. Je suis avec lui Lionel Messi à qui je vais dire bonjour. Bonjour Peggy. Bonissa. Santé que tout nous au monara que webi que tous en pleine répétition donc aux zwangana répétition le lo ya qui to travailler pour na bapa générique on a boaka donc na combo ya Flamingo donc on a déjà na beti de générique na ndia ino na tika na ba dédicace donc pour en profiter Raouliton mutu nanga tongo mutu nanga kala donc naibani naiba tango to yaka wana donc na ba 2009 ndeto ibana wana na batango vanda na commune na biso na Barombo wana donc to salaka relation a memanga pe na kata bakar na yeme obiga mukinde ezaka to bunga na bambula donc yo pe mto sale sozo ngusanga donc obiga ke bato oyo boyeba ina bango na temps oyo et le rezana onte bato wana bazaka bato on négligé donc Raouliton donc pour na rolobake azobi mana générique donc azobi misae na sir samedi na ozanandia yona pour na ba dédicace quoi. Merci vraiment donc je suis là. Tolo ba vérité ngana lo ba vérité to yebi orchestre yo zalaka lelo baninga nyonso ba bunga Lionel Messi lo niezo sala que lelo yo to retrouver au kana scène. Bon, il y a un problème, il y a vision, il y a un problème, il y a mutu vision na eza nango ke a voyager ake na ipoto ake lovanda mais mutu ezali ke asala carrière le roi ngai so ezalaka ke ko kino vanda na mboka mo mais déjà na vanda kala so moni nazo résister ti lelo pona na vision
nana ambition, c'est ça. Ozo bangate ba voix ezali lelo na génération lelo ba ibantor pia na bazo yemba ba héritier watana be bazo yemba ba déplique pomba niance bazo yemba mais tozo mona plus yo idole musique ozo beta eza Odemba. Je sais pas si c'est faux. Bon ngai vraiment le roi nazapi mutasika moye o identifier nga vraiment eza na onté c'est très tôt. Nana rythme mo te la betaka. Nga na eloko moko ezo beta na TV comme na mangwele. Mais ba pla eze belé. Donc on est en première eloko to meki terrain. Ezate eloko ya makasi ya biso ya ngonde to bandi na ngote. To bandi na eloko to ebaki ke. Et pesa na caché nanga. Et pesa identité nanga. Et puis mangwele déjà zoko pesa ensemble ya ligne o ngai na kendaka. Donc so yo kinzemba mangwele o comprendre mbamo que mangwele ezali rumba ndeti ba rumba o bat babeta raté. Donc tabeta nzembo ezali Olivier Chimanga. Donc so yo kino musique yo ezobeta na sima o comprendre que eza rumba normalité. Donc eza rumba mo ekoti ki mundele. Donc wana déjà ezali de ba scene o nazo pesa ya ba ligne oyo album ezali. Donc to bandi ba ona na mangwele mais ba plan eza ebele. Référence na koza nini? To bi ke ba mikolo ebele ba kenda o lelo pe so fandi boy tango yoka la bonne musique na bi koza muta la bonne musique lelo ba référence ya ba mikolo o yoko lo soit moi lineza banani. Bon na bandela na bandela on sur le émission na on a travaillé 3 personnes. Na 3 personnes on a travaillé Pépé Calé, on a travaillé Madilo, on a travaillé Général Defao. Mais qui n'a ine mtezo dominé. Qui n'a pas dominé donc so yo ki royo ka tembre na bango mais qui n'a eza makasi. Par rapport à batu mususu na la raso na yo ki mutu mususu a interprété Pépé Calé. Na santarake ngai na différence c'est ça. Mais royo ka bat baolo bananga ke na tembre wana. Donc pour te dire que tembre za bango mais qui n'a inde zo dominé makasi. C'est ça et oh, c'est essentiel. Yango on a donc na travaillé Grand Ninja, na travaillé Pépé Calé, na travaillé Général Defao. 3 personnes. Même chose na Madilu mité système. C'est moi le mot. Au Benite hein? Au Benite. Peggy Tita. Babi couleur d'origine hein. Yora ndenge ba couleur et tout ani. Sami mwana yende kosenga yo soki moye nzalito kabwana mabele kimotema mobebie na pesa bino permission bobalana soki mwana lingi kosimba moto botika ye asimba mokolo kozika koyeba amisi nzao lobi lisusu nakutaki yo na ye bradesi ekopi na monoko yotali ofungoli yo bangingami oyoki soni obanzise kolela tika hipokrisi ozali na motema moko ndenge nini okolinga biso mibale okotya mesi wapi mwakala ba comprendre abomba moi na yaya miso okolela masumu na yo wana bai asimbanga na nzoto maboko maya matonzi makila ya motema nanga ozokisi otubinga ndelikonga e kenda basukola yo maboko epai ya sango na Benito mama Pole wanga immortel Jojo Mandiki Mapata Eric Mandala Yamako poninzela wana natambeli okaka chance epai na ye zala fidèle kosala ye ndenge osali ngai te omwasi azalaka na mibale te mbanda bokoko na biso kobebisa te nsima songela ngai okokuta porte bakanga Félicitations.
yaona mono obanga te, yaona mono obanga te, yaona mono obanga na ote parce que course on obanga no mutu. Ah non, tu kangala sika muki. Obanga no mutu te. Kobanga c'est trop. Obanga no mutu te. Kobanga c'est trop dit. Obiga sori ozobanga na vie o bano risqué te et puis o rekoma na destination te. Nalinga nazala réservé obike nalinga ko beta tolo te nalinga ko mikumisa te na début ya carrière pour na album aliboso ata so na lobby na minute o muta croire nanu te mais o ezana kati na ngana e bien c'est bien batloka ba pegi to ebana kala botala nde makambo ekende naza sima si malanga na producteur oyo no chapake ana confiance hein on dit ma chapa ketende ni na ba artiste na voyage na bango na kina na bango ba Dubai ya te na voyage nga moko na voyage nga mote na voyage na groupe le roi na uti Dubai boy donc na uti na plus de 15 personnes ba fille ba journaliste na ba musicien nga musique ya étoile oui bien oh ya solo ro ba roye ba meso étoile ya te un exemple au pesa ngait na beta na wengete na beta na quartier la tete na beta na viva te même tandi metti la ngambongo science dans le monde science nazongi ba mona Fabregas maestro et pas pesa ka mo exemple mon boy ki auti c'est ça slogan la biso to bandango kala Givano amour monter pour science c'est que mo bangi ça peut battre te ko bangisa batu te yana ngo slogan kaka slogan yana ngo sila kwa ye a chef d'orchestre a websa ke banda to banda album o amangwele slogan o ya accompagner yango ezaka mama na science mais siko yebi ke batu musuba ya pa na biso tanga yoki slogan mo boye akei place mo akotikango donc mama na science era ika batu bazoyo ka batu pe ba komo lo bango mais to we la kombote to we la slogan te to beta banzembo yemba oyemba koleka Lionel Messi oyeba ke Lionel Messi mo bo azala kapé azali ko na yoka ke Lionel Messi mo ala azali na yebi ete me na yoka est-ce que to we la peso kombo puis Lionel Messi en ezangate eza kombo argate moto zwa est-ce que wana peto we la lisusu donc ngai na ndenge na mema makambo na ngai ba biloko eza basse classe na kota ngote donc sono moni na bengi chef d'orchestre na nga pona olobake slogan wana bana ko accompagner biso le plus de 4 ans mais oyo ka bat musuba oloba ngo ka lobi lobia est-ce que to potana sou pona ngo oui monsieur super ba science botanique monsieur ba science obi poani pegi spiritualité hein ya onde kumba makambo donc tongo oloba eloko na monoko non est-ce que ils ont concordé na yo c'est ça le problème mais na lingi ba polémique te na temps ba polémique te donc c'est ça mutu na mutu sa musa na ngai na ina album aliboso na to banzemba ozupe banzemba te osuye te ke to weba après to ki bo nzembo Lionel Messi ayembi une chose avec Kingani kuna pe ba interpréter te to tout na banzembo te po banzembo belé eza banzembo nanga et puis l'album o to sali chef et kokinango ça va banzembo o to sali eza mingi ngai na Eldorado na 3 paroliers te 4 te donc ngana Eldorado yara Eldorado ngai lo wa nzembo to bandi ya mangwele eza Eldorado nzembo na boyo kawo ezo beta eza vie Eldo na pesi mbote et puis nzembo eroya Eric Mandala eza ngai moko troisième nzembo eroya ya Dodo Wechi eza Eldorado quatrième nzembo eroya eza Abeda Chou ya ngamo donc zo comprendre que to sala bo donc na boyi ke ngai moko na komaka banzembo atana okoma banzembo mabe mais na ondi maka na komaka ngamo côté na sepeli na salaka mixage na ba parolier ya ngai na ya ba parolier ozo comprendre ba parolier ba na ligne na bango bakendaka ya bato mayele ngai pe na ligne na nga na okende le roi artiste pour artiste azara na kiye artiste aiba ke fan so na pesi eloko a sepela
différence à biso ba parolier donc total la sauver Eldorado doit obetanga tonga na obetaye pour to bandi na Eldo o eroya ngai Eric Mandala Lionel Messi tango lobi mamba ko tutana o debo tutani bilongi nana na bina filé ko tutana bilongi na nini moi bilongi na mino zo ndé moi okoko Peggy homme de problème homme de problème ressemblance dis-moi ressemblance bat ba hôtel biso Peggy ndegonanga pardon ndegonanga kulugilanga makambo ero teko oyebi nan nan bina filé na oyebi etende ni a congolais abetaka muziki na oyebi etende ni olinga ni nalobaki na yebi ete musique neza tita oyebi nini bino fo bolongola nga nanu na baebandeli boye na bapolémique donc nde oye po ocha titre mo boye na nini na yo esala base batu batala ekoma siko ba wanofinga nga na moment o eza importante polémique est important pouvoir na nga o me pouvoir na nga eza ko empêcher nga ko banda ko tumbola batu yo na ebisa boso batumboli oui batu musu pouvoir na bango ezalaka batumbola eke ya tumbola batu musu pouvoir na bango ezalaka ke ba finga eke ya finga batu musu pouvoir na bango ezalaka ke ba bundisa eke ya bundisa na si o comprendre lokola ngai ba faible nde bakina otumbola batu Peggy ngaso yoso oyebi ke ngala leki yote o ba no tumbola ngana ni po oyebi ke na leki na ngayo te mais ngai so na yebi ke yo leki nga na obanda otumbola opona yebi ke yo leki nga batu mingi o bataka batu eza ba faible aza sir na yete ngai pouvoir o na ngo ezo ko empêcher nga ko sala makambo susu ko tumbola batu ko finga batu ko blesser batu vome ba finga nga ke ngala finga oui vous avez un premier album non est-ce que vous avez na yebi na premier album nanga est-ce que concurrence est la loyale concurrence est la loyale mais est la théorie nini na lega pas Frank Stemai binanga Messi ozo créer ta base te na tune na créer nini na longola bilamba na tika ni il tumbola ta mutu omoni côté ya mimainga mais na zongisa ki eboete na kindeka mukuse mais pas na onde siko na symbole yango pouvoir mususu ya mpeshaka mutu ko tumbola batu pouvoir mususu ya mpeshaka mutu ko finga mutu pouvoir mususu po wane komi de jalousie ngane na boye nazana jalousie ata ya mutu moko te et puis on comprend pourquoi na jalousie te ce n'est que le débit mangwele yana 4 mois na TV yana ba bombe ya sima mais mangwele to insister yango ba dozo comprendre te mangwele zo longwa te elongwa te et ça on est a premier nzembo to me mangoti na suka bato ba yebi promotion de ba comprendre que o eza promotion ba ventir te mais ba o ba yebi te ba o rêver na kata mupepe na bino ya kofingana ya koboyana bozala surpris déjà na komi bosutu kande merci na ba exemple ba deuxième fois ba vie nao to tshelo kwa we ranso na Koffi Olomide okozo exemple na nani ya nani na ba bato ami bali na tamungelio we rana Koffi na deuxième fois moi maram nazo ebisa o na ebite so zo comprendre te na batu mi bale wana so na poni moko eza déjà faux et puis baba ninga ngate baba mikolo na nga igwe mukolo na ngai to ba masate asala déjà carrière abeta ba Bercy abeta ba nini ngala ko banda ko côté bango te ngala ko côté we rason te na ko côté Koffi Olomide te exemple ni okozwa exemple nazana Koffi na réponse mais na olobango na TVT pour sala biété yo po yebi na o donc inutile. Merci beaucoup. Na sur Olobel pe mangwela ngoto est to yo quand live parce que Raoul il en pense des Damazotala yo chalet chamba appellation bien contrôlée à Otala yo ba te belé ba Otala to kana mangwele mais clip ngo kitoko zela clip ngo kitoko clip kitoko non elongi na yo kokani na ya mutu batu ne mutu bazoloba te okosi papa clip kitoko elongi na nga kokana na mutu ozo insister kaka na kimi ni solango mozongi susu na clip te to pas tout le monde ka nga na kokana defao nde batu balobaka na mona ta ba 3-4 personnes 5 personnes batu mususu balobaka nga na kokana échappé obi échappé azaka misa fere mutu wana yo tangi ndeko na nga na msuna oloba mutu wana esala bien te
Na tikala ko yoka na tepi bino moko pe na zelongi na ngai ko kana mutu ya tangi. Omoteke science. Mais il va le bagage, il y a autant de science pekaka. Batu science outil de côté kuna. Science outil de batu balo bagage science. Moi ne batu science. Maman na science. Science. Ne mukolo science. Na yeso ko toko wela na ba slogan te to beta musique papa. Musique akishasa ekoma mutu sa amoni asili ya kumko kanga batu na binzoto. Oh. Akomoko kanga batu na nzoto po na internet ya. Ba ocha kombo mo ba bamba kombo mo na internet bat bakoti batali ya moni le roi azongi. No aneri il faut betande banzemba pozonga. So fingi mutu papa e bimiso yuma. Odiko finga mutu bimisa mutu yuma. Na kopesa ba exemple te, so bo sanganela mutu moko. Bo bundisa mutu moko. Na banduko te abatu sko spiritualité. So bo sangela mutu moko. Bo bundisa mutu moko. Bo yekola keto mutu moko. Bozo ina mutu moko. Bo lagela liwap mutu moko. Mutu wana okufa te. Mutu wana bo tikala ko leka ete abano leka bino kaka. Obi pourquoi? Bo pesa force sans boyeba. Bo jalousie, bo inae. Nzamba gina rota bato pas bato baza faible. To bo ina mutu bokasi nzamba olinga mutu wana kwea. Abano leka bino kaka. Wana za ba secret o ezali spirituel. C'est combien de mois dans Dubaï avant de Nagineka pour na clip na sali na ba mission presque presque 6 mois. 6 mois. Qui bien? Elle qui bien donc clip on a hôtel les amours comme belé. C'est pas karaoké. Ba karaoké pe to sali mais oyebi ke biso ya laki ke nanu to bimisa ke lo hotel nde to genda gona to genda ete to beta concert avec une chanson pour notre bimisa chanson te. Ba te bele bazo comprendre te que Lionel Messi za iloko ya liboso. Emsu misu makasi nanga ba to ka sala ngwa na yaki kala. Na ina ngaka na ba 3 mois so 2 mois. Nde na bandi eloko nanga. Mais problème est ça. Comment vous voulez? Amonda oele litongo ti pourquoi moto azobina te. Eh Peggy. Amonda oele litongo ti pourquoi moto azobina te. Jamari Lukulasie ya demande donc king. Bato alotoko basali grève hai mawaye tondina mboka e. Gibo kopolo apinik son boutique. Bolingo yo bayeba keza na sukate o. E trahire korana ngoe. Jipe onienze ya Jean Mabela. Bolingo yo bayeba keza forever. E trahire korana ngoe. Ngai manenzambe na sepeli bina vita. Moto zalaki kopumusela ngona bandeke azoko kata kongulumate mama ya moto komisaki capable ya komela océan ata busho ya pamba zoko kakosilisa te mame mama mama ngai amotola kisaki kona jelongo na bambisi azini na kalamu babikisi zonga zonga yeye trésor elwalwa zonga mbangu mbangu lelo mbele blaze jipe kiungo ingénieur fedelo kwa zonga ye. Je t'en prie, je t'en prie, mbangu, mbangu, mbangu. Ah, pardon, zongaye. Ah, mama, 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 zongaye. A live mangwele. Ah, pusana, kunate, pusana ndeko toyo. Paina zozela lobiko nangaye. Kuna yozo signé, arrêt de mourir. Bravo, bravo Lionel Messi. Merci pour Nathan. Batbao Talao.
Nabi qui va payer ça confiance déjà parce que Peggy Titan le parallèle biso na poto na Kinshasa partout. Badba au Arabie Saoudite ça a mot d'ordre. Message non ko ça parce que ça va mot d'ordre que musicien mora musicien mutu na sema roli kolo. Akugane na mututi. Ah papa. Yozo yorate. Omoni bino boaraye mo bozo yoka me bosa la sambla po bokoma na bino na ba influence ya batu. Yo yorate papa. C'est bango belé ba yemba po. Hein? Papa pesa nga refrain. La musique na matanga te. Nalingi bulangeti ezwi forma moto. Nalingi bulangeti kasi ezwi chaleur ya moto. Veo ale pusana kunate. Ale pusana kunate. Pusana kunate. Ale pusana kunate. Amasu ekomi kozinda komanda mibwaki moto liboso na mai ba passager sort na bango eza nini motema na ngai hai nzoto na ngai yosali yango nini ale pusana kuna te ale pusana kuna te Tokangi matai okoyokela nakai Mama na science. Science à makasi. Bon, message à Souka Ezaka que pardon. Musique congolaise. Hein? En Afrique ba banga ka musique na biso. Obi pourquoi? Pour biso to yaka live. Biso to yaka live. Biso to bata live. Yembande na musique yo. Challenge la musique yo, faut pika, faut yembaka. Mais vraiment félicitations hein. Félicitations. Papa. Naki moi lito ina. Lelo kutwa. Boyo kutanga pona kina titi ya rubina ka lelo. Boyo kutanga mais oyoka ndenge ba extérieur na ba intérieur et salama. So na bimi so na posa na kota na koti wana ya de tête tete na koti na komo yemba na kingodi ngodi Mama na science merci beaucoup donc batba retenir ka ke album na ngai so bima o wana na bandage ezaki première chanson ya promotion siko album vraiment mobimbezo ya donc ba consommer mangwele po mangwele za wana ba kota ba télécharger mangwele artiste congolais père et de mère. Bah Congolais donc moi na mboka donc hier quoi Lionel Messi 7 fois ballon surnaturel descendant de David papa na chance maman na science. On peut retrouver on na Instagram na Facebook page na yo. Bon numéro ba téléphone na bureau sur les arts. Bon maman kama ba Instagram wana na banini yo ebi ke biso toza bien organisé ezanga tem na landela makambo wana mais pour on peut sa numéro so lingo benga ozwanga moko na nini donc plus 243 80 86 01 644. Dédicace na. Dédicace na ngai na grand prêtre Eric Mandala, dédicace na ngai na Paul Wanga immortel, dédicace na ngai na Ibrahim Lingo, dédicace na ngai na Gigal Nzao papa na Blanche, les pétroliers de la RDC. Merci. 7 fois ballon. Merci à vous. C'était là l'artiste Lionel Messi. Je pense que Kunga vraiment Naouti na sentiment que non na kota qui place à musique. Je dis un grand merci à l'artiste Kirikou Nambonda mais Ada Kirikou Nambonda. Na besi un grand merci na Jordi Fitir Adeba Mobile ya Mwindu. Pourquoi pas na Raoul ton prince de diamant. Un grand merci à toi, un grand merci à Charles Cham à l'appellation bien contrôlée. Merci à Toutou Bolinga Raperi Titan. Pour nous retrouver Lionel Messi à répéter à Awa. Na 8 décembre numéro 2 donc na ngambu ya Sinkin dans ce côté suana au monaye vraiment anga bien en école merci parce que bayamba ki biso bien merci na Pichu Mangaya boss lady merci à Toutou tout ça là en émission tout ça en musala on se retrouve à la prochaine restez branchés sur cleboa.com bye.